trucs, ok? Du coup, j'ai trouvé que l'idéal serait que tu les solo na awa. Téléphone est dans la position oh parce que non charge en haut, ok? Alors si on a bien changé en position, on a tiens genre boué et pour charger sous bien té. Et on a au petit combo. Donc voilà. La famille TikTok, la famille YouTube. Batunion so balanda biso bo like bo tapoter bo inviter batunion. Bo tinde la benita lien. Bo tinde la ba page ba lien. Parce que les gens lina se prononcer awa. Eza pas si mingi mamboye les canaux réseaux sociaux. Eza pas si mingi mamboye les canaux réseaux sociaux et a pas si mingi mamboye comme la benita. Na ça qui émission moko na YouTube, j'étais en train de parler de la coutume. Dans cette émission, je disais que biso to comme une tendance ya ko banaliser coutume africaine. To comme une tendance ya o loba que batunyo so ba koma ensemble la coutume ya bondo. Banda ba religion et que to zwa to tia na mutu ya ba congolais ya ba africain que la coutume c'est de la sorcellerie, OK? Bande kota na mutu ya batu, les gens se permettent de faire n'importe quoi. Parce qu'on se cacher derrière la religion pour ne pas respecter les principes établis et les autres ont des conséquences néfastes dans la vie na bango. Alors je voulais vraiment que tout solo la yango to marteler yango. Maman moko landanga, jeune fille moko azo landanga, papa moko azo landanga. Faites très attention. Le mariage étant une institution divine, mais même la Bible en soi a respecté la partie de la coutume. Dans la Bible, quand le mari de Rachel a commencé à travailler pour le père de Rachel, à travailler pour la papa n'a pas la Rachel, va truquer, va pessier Léa. La Bible nous démontre que cette même Bible, oh, biso to comment on le rôle à Libye. OK? Cette même religion, comment on le rôle à Libye. Cette même sainte Bible, tapotez, partagez le lien s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Cette même Bible que nous prenons comme à Libye, cette même religion que nous prenons comme excuse. Dans cette même Bible, la Bible nous informe que le mari de Rachel est encore allé retravailler encore une seconde fois pour réunir encore la dot pour nous appeler Rachel. OK? Ça veut dire que moi, si tu es au balaye, moi, si tu es en mariage, OK? Moi, si tu es au balaye, moi, si tu es en mariage, je ça présent moko, je ça symbole moko, je ça dot moko, et là, on a éthique là, et ça bongo bandakala. Et maintenant, ce qu'il faudrait savoir est que la transaction qui se fait pendant la cérémonie du mariage coutumier, bino bogoza bo sambeli bo sali robo bobo shababa babo koti chaudière. Bo fukami bo beti maombi ya dega ba pasteur ba ye ba sambeli ba kati ba lien nyonso. Ba pasteur ba kata ka ba lien démoniaque. Mais ba kata lien à coutume te. Ce qui veut dire que les conditions préétablies pour l'union wana bo sala wana éthique alaka. Parce que eza ba condition o ezo ko sangisa au fait les deux familles. Ça veut dire que bakati lien démoniaco satanique mais bakati ba principe te. Principe le ba que moi c'est ko sala ako bima libanda te. OK? Moi c'est ko tromper mon bali na été. Moi c'est ko sala infidélité te. Principe an etikali. Ezate lokola bakate lio ba pribalien et tout ça. Ce qui chiba ou existe pas baluba yoso obali muluba oko bima libanda oke o telengana na mwa mobali mususu et chiba ou eoza otete. Chibaou érotique à la caca. Bienvenue à ceux qui écrivent. Hein. Je vois vos salutations, mais je ne peux pas réagir. Chibaou érotique à la caca. Chibaou chibindi érotique à la caca. Chibindi. Soki na kata coutume na mno na kinchudi. OK? Kinchudi wana aussi longtemps que bo saleli ba principe coutumière te ata ba sali prière. Kinchudi wana éthique à caca kinchudi. Il y a des choses oyo Bible et simbakate, religieux simbakate, prière et simbakate.
Mon numéro, c'est sur ma chaîne YouTube, c'est sur ma page Facebook. Il faut aller prendre ça là-bas. Ok? Tout ça, c'est une erreur rouanate. Banda balobi na batouke, tout est révélé, condamné, et que nous sommes devenus des chrétiens. Batou ba comme ko bossa na ba bafoué ba principe ya coutume en disant que Nzambe tout est accompli, Nzambe c'est katinyon so prière et c'est katinyon so. Non, il y a des choses yo religion et simbate. Pourquoi je le dis? Tous ont une affaire ya Benita. Famille à Benita, excusez-moi, je n'ai pas un autre mot pour dire ça, mais je le dis, vous êtes irresponsable, la famille de Benita. Pourquoi je vous traite d'irresponsable? Parce que c'est de votre responsabilité de gérer la vie de votre enfant. Namakabo etali union au babengi mariage. Moutou azoba la taza na 60 ans. Azara toujours na ba responsable et si ka bakenda ko verser d'autres. Bomonika nenge vieux likunya a mukolo bongo. Soka na 68 ans na wana. Ok, bala sindi. En luka ba noko na ya mikolo. C'est-à-dire dans chaque fois. Et puis, so ba noko mikolo tout ba kufa. Noko ya mwana muki ataza. Soka yenda noko. Bon memae. Moi, je dis que la famille de Benita est irresponsable parce que je me pose la question de savoir où sont passées toutes les personnes au bazara. Chaque famille a un comment bangaka, comment respectaka. Et un chef ya famille. Chaque famille a un chef nango. Chaque famille a un responsable nango. Ba famille ba responsable ya famille ya Benita ba kufa. Bazate. Parce que Benita, au moment où on a sorti comme au Simba Mbongo, il y a une famille en charge. À un moment donné, au Kobando, le Bamba, le Bano Makamu, le Bano na Obanga. Batuba le Bano na Obanga. Parce que bah, que ça va Keno Makasi, Yola Mususu, au Kangela Baron Mikie. Mais il s'en fout de ton argent. Donc, il y a soit Yolo Bamutu, tout fois Yoka. Parce que Obanga n'est pas mêlé joyeux. Ba responsable ana bazapi. Benita balani na docteur Nsa. Benita za marié na docteur Nsa. To vanda na bino na internet. Benita ba vidéo bimi a trompé mobali na ye. Mais de Benita moi si ya docteur Nsa. Pendant qu'elle était dans le mariage, les réseaux sociaux donnent de la force à Benita. Oza moi si ya liboso te situation ane comme la yo. Mais quelle était la démarche de la famille de Benita vers la famille de Dr Nsa concernant ce sujet-là en particulier? Benita nous a fait comprendre un jour que Dr Nsa a dit que la liberté l'obara na que oko sala na yo oko bandoza na ba relation no mususu comme nga na ko satisfaire yote. Wana eza maloba ya mobali, mais que dit la coutume? À l'instant où mobali a pesé la yo mbongo, à l'instant où mobali a bimisi la ata $10, il y a qu'on permettre ok ça là oh yo lingi mais d'autres oh batu ba vandela ki kinzondi oh batu ba vandaki mbongo oh batu ba sangisa ki wana et ça toujours en prise sur yo en tant qu'il y a yona mobali na réalité spirituelle parce que tant ba pesa rabilo kwa d'autres et ça transfert ya l'esprit et ça transfert ya ba conditions spirituelles transfert à ma famille belé. Depuis mais la réalité de la spiritualité africaine de la remise de dot est pesée sur yo. Ce qui a mobali et bisa Benita qui est telengana libanda non satisfaire yo te obima. Qu'en est-il de la réalité coutumière? Est-ce que coutume est au courant que mobali a lâché à Benita déjà? Parce qu'à l'instant où Benita yo au souillé lui conjugal, pendant que Mobali Nozaki même déjà en vie, il y a un problème. Il y a un problème. Au souillé lui conjugal na yo. Déjà dans la période où il y avait déjà un premier problème. C'est que on a tombé dans les solo, il y a les balles, il y a les kangou, il y a les bosso au biso yo kan internet. C'est que Benita so kan a facilité à changer mi balle le roi biso basinet au changer la caleçon la journée mon corps. Ce qui Benita a facilité à changer mi balle le col la tchel ndenga changer la préservatif. Ce qui Benita a facilité à changer mi balle. Oh tout le monde en a raison sur ce que tant que tu banana comme on a Benita te azara na vini.
Le danger de la bêtise de Benita, c'est que quand elle a commencé ses conneries, la communauté lui a donné de la force. Les gens sont venus lui dire que Benita, on va dans la yo, eh maman, on sa femme forte. Ba publier tout ba penel ba bolumwa wa ba publier ba bolumwa wa et au sala nini moi ça libosoté. Ba on peso force. Mais quand tu commences à subir les conséquences de tes actes, tu subis ça seul. Le problème avec la communauté congolaise, c'est que la communauté nous incite à faire des bêtises, à commettre des erreurs. Mais quand nous commençons à subir la réalité, nous subissons ça seul. Benita, c'était toi qui étais marié à ce monsieur-là. La réalité coutumière, les conditions, les conséquences qui vont suivre, ça va être sur toi. Mais toutes les personnes qui t'encouragent vont dire qu'on a ma vie, na bango. Rappelons toujours que les personnes qui nous suivent restent des personnes imaginaires parce que nous ne les voyons pas. Comment est-ce que Batouba commenter dans ma panel, na ba kombo soloté, ba ko inciter au sala ba mauvais choix qui auront des conséquences dans ta vie. Ba inciter au sala ba choix ou aux ba répercussions à l'avenir. Comment ça? Comment ça? Et tu es confortable dans la bêtise. Tu es confortable dans la situation. Benita s'est pris pour le nombril de ce qu'elle n'est pas. Benita s'est pris pour une star. Et à l'instant où cette histoire est devenue virale, oyebi milimo nini oyo ozwi na nzoto. Ale molimo apité et la ti Benita. Ba voix ses obi après liwa ya docteur Nsa que Benita a eu même des relations intimes avec les qui a docteur Nsa. Benita loba que cette histoire n'a jamais été vraie. Mais ba voice Toyoka. Mais ce qui supposons, je vais dans les suppositions, que les voix ya ndeko ya mobile ya docteur Nsa ezala ya solo. Qu'en réalité, ok? Ce qui est solo qu'en réalité, Benita, yos ont entretenu une relation intime nandeko ya docteur Nsa. Et ça, la famille mususu basara babilo musuteta la. Biso to luka libala. Biso to linga obala. Biso to linga okena ba mariage. Mais est-ce que tu te rends compte il y a des détails coutumiers wana? Est-ce que basi belé babali ndenga zawana basi belé babali yemoko ayebi ata réalité coutumière ya libala ya belle famille nete mi bale belé babala ayebite na famille moi si et là on ni mobile ya ko sala ne lo ni mobile ya ko sala te. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles oyo mobile ils sont au sali moi si et là comment ça rappelle na ba condition spirituelle. Il y a de ces familles qui sont matriarcats ba pour protéger bana na bango ya basi spirituellement na babilo ko mobwe mobali ya moi na bango moi si yo ko sala lo libanda te. Il y a des familles comme ça qui existent. À chaque fois que nous entrons dans des familles, il faudrait prendre connaissance des réalités coutumières et spirituelles de ces familles-là. Si nous supposons que les solo ya Benita na le qui a docteur Nsa ezala ya solo. Supposons que les solo ya Benita na mobali wana o abima kutu wana tozo supposer te wana ezaka dia ya solo. Benita ozala impudique na kati ya ndako ya libala. Ma bite ezaki perruque. Na fongo de souki. OK? C'est terrible, hein? Docteur Nsa de son vivant pas na nae babima. Docteur Nsa akufi biso soto ebi réalité ma mambo ebima. Benita zwa biso bazoba te. Benita banda obima na Ramses banda azalaka na ndaku ya libala. Benita azaba genre ba fille ya communauté congolaise oyo azalaka na libala na mobali mo mukolo ya papa mobimba nde ba fille ya Kintu ba reva aza na papa ne mo mukolo azona poto tanga okufa otike l'héritage comme ça yazu ba pacha nae. C'est la vie de Benita, la vie des rêves, la vie de beaucoup de filles de Kin. OK? Est allié. En fait le problème mais ça ouais ma Natacha. Biso tant toloba na ba live toloba pona biso kate toloba pe pona bato tolobela te tolobela pona leki mo ya mwasi en internet otala biso et servir de leçon. Tant
babenga ba influenceuse, c'est parce que ba influence ça. Or une influence peut être positive ou négative. Et ça la jeune fille mo boye ndera mona Benita lo bakatenga misi munoko. Ya ozwa Benita penza modèle. A ozwa Benita pe modèle, on m'appelle que Benita makam. Allez OK quoi appliquer via Benita na vie na ya zuba conséquences même ça ko kufa même avant Benita. Donc tant obiso lo baka. A finga ne mokili mobimba. Azwa ngonda alingi. Benita ando mana Ramsès docteur Nsaza qui envie. Biso sotobi li solo à Ramsès. Benita bake épée célèbre dot. Toyo yoka ke Benita bande ko boko la Ramsès, Benita bande ko sala boy, Benita bande ko sala boy. Dot ya halibala te, ça c'est vrai. Mais quand Benita obima na Ramsès, vidéo ya bolumbu ya Benita ebimi lisusu. Benita vidéo ya bolumbu ne ebimi lisusu. Yango na oloba ke famille ya Benita baza irresponsable dans la mesure où moi na bino na ndako libala ba publier kando ayaki kishasa bimi na mobali. Moi na ndako libala mobali azokufa ba voice bimi ka bima na leki ya mobali. Mobali a kufi ba vidéo ebimi ya Benita na mobali mususu tout de suite après bino bondimi bon après d'autres même pas 6 mois ya mobali wana na sama belé. Benita na zemi et Benita bolumbu liso ebimi, c'est-à-dire donc Benita vivondra za na famille. OK? Benita viva on dira ça en famille te ana batuma boité ba ko peser autorité na bango surye. Allez tovandi Benita kabwana Ramsès ake abimse so mobali mususu lisusu, c'est-à-dire biso mokutu ngai ngana okamwa teta ngba lo bake a sérieux te. Ngamo ka to na monye lo nga garçon na tonto ba tu na prêter intention te mais ngamo to na tali na bi ah boy bien elle na ba forme mo boye et que nda pe na moins sérieux, c'est-à-dire forme na so tali ngo bika muto ngaka to na tali na moni sous chaînette na kingo na bi ah Benita na bi Benita tu as encore frappé fort. J'étais étonnée. On a mis tout dans le lobby bon. Benita, on dirait au coca au kangama coloté. Benita, au fait, Alexis Soka fille a soif. Bref, Benita Alexis Soka fille a soif. Benita lingane muguli, Benita lingane nzoto, Benita coca au kangama coloté. Donc, si tu docteur Nsabande ko bela ko, Benita ils ont pelé moto kokate. Encore sous mungala lisusu. Donc Benita ko donc on dirait ya zo soif ya ba mongo nyonso ba ngala Équateur mon batia 4 makolo. Benita, il faut prier pour ça en fait. Benita, tu dois prier pour ça. Parce que quand tu seras dans ton mariage, tu seras confronté à des réalités que mobile ya ko bela pendant 2 mois au tromper mobilité. Pendant 1 année au tromper mobilité. Moi si alingara nzoto boete Benita lingi nzoto, Benita lingi nzoto. Et puis Benito zaka na chambre na mibali yango ka na chambre Benita. Bovanda tali banda te. Famille no faut ba chao na prière ba sambela pona yo moi ça linga nzoto boete. Oza prostituée te. Oza star ya ba film mikolo te. Mais yo lingi nzoto makasi boye ndenge nini soit comme ça ngo kasi métier. Pour ba vidéo no modèle ebimé belé mieux beaucoup to que signer no ka contrat d'entreprise ango. Comme ça bando ça non za nango naturel. Na ke o sambora no boy. Soit te comme nango métier, wana kutu olé la ngombongo. Beaucoup neza ka par séquence ba futaka, il paraît. Bolanda ba documentaire na bango. Nengo bando sokola na douche wana. Nengo sokola na douche. Ba ko photo séquence wana. Bedesko na lobby wana kuna nzoto mwa boeteke mduso amona ti ha. Wa kuna nzoto nteke so mutamona gangi wana nzoto en fait nzoto na yo so mutakamwe mutokamwe la ona ba même raison te que so amoni nzoto par exemple doxy yao. O mona. En fait yo so mutatali yo akamwe eza pour les mêmes raisons te. Kokamwe wana keseni kokamwe ya mutu abavé na kokamwe ya mutu a choqué et andenge monté.
Et puis quand on a choqué pour se peine, on a choqué, a choqué parce que s'imagine qu'on est un sous à peine monté. Ce qu'on a dit Benita, ce qu'on s'en a rappelé na banzo to pour sawana. Benita c'est que biso to linge to kokana biso ti. C'est que biso to linge ki to kokana biso te Benita. Ozupe mobile sika okati na sachet o publier les biso mbangu Benita soki net ozali na relation na garçon na et ko publier qui était au vendina nous le temps ya ko yeba ata 6 mois on comprendre qu'il y a na vie na sans intérêt. Elinge saloni est-ce qu'on a obligé à publier kasiko allez yo na ba ke publier les biso yo Congo Mukongo ba pli Benita to yeba ya munene makasi te to yebi yo peso nzoto esi lembi yo na niveau wana Benita mukongo ba pli lokola nini kwanga lokola na yebi te lokola c'est-à-dire ba mu Benita na bato minene kutu bana ba pli wana te Benita pli yango ba razio misuni na nenga kati batiko kabe poso et puis ce qui est muta bande ko filmer et comme internet ndeni Benita so yé muta bande ko filmer yo parce que yenda bande ko filmer image comme internet ndeni Benita à chaque fois biso so tomoni chaque partie en zoto no toza kaka déçu toza la ka déçu to moni on a pas ta ramser toi déçu to moni boy toi déçu to moni et puis yo Benita ta kata douche kana téléphone au solo la nini notre état ba faire nini excusez autre état problème nini na douche kana téléphone et puis mibali ngo bobima na bango yo o sélectionner ka mibali mo ba lula na bango vidéo do yo ponaka ba genre ba mibali mo boy à la mentalité il y a c'est na sa douche na téléphone mo pas les ont filmé yo na ebité on mitika ka facilement biso ba personne publique tous on a problème moko c'est que les gens qui nous font la cour bayaka pour les mêmes raisons c'est difficile de tomber sur ba personne moko quand même réfléchir et puis tout dépend des milieux que tu fréquentes bino boli ko fréquenter ba milieu ba congolais trop boli ba milieu banganda boli ba to ba feti bolingi ba relation ba branchement boyebi garçon mo boita zaka moi bien boyebi ke ba gens mi bali mo parce qu'on a publié réseaux sociaux ba za choqué neti mutu kwanga na ko se permettre même tena s'imaginer na bana oluka bata communautaire tant yo tala ngota na katanda ku no tuna nga oza personne publique pour une personne publique ya nini yeb ça non maintenant on redéfinir non lika ba personne publique vous transpirant yo moni mutoki wa na zo transpirant moni mutoki wa bozana tisiko bo lukelo ko finga bozwate tisiko bo lukelo ko finga bozwate bo kwa ke makamnyo so bo finga esimbate fille le mabe esu ki polele sans kutu ko peigner fille le mabe ina lunettes fille le mabe sans maquillage bo lukelo ko finga bozwate bo finga tan salité bo tala tango bo luka nduta bo luka bo moka ke couleur ya uniforme de bozana bo luka beaucoup inventer ma finga lokuta bwana musala est-ce que vous communauté on a ma finga bwana musala na communauté o bwana musala makasi bwana musala bwa penza na musala Benita Benita iza nini filtra kata mibali oza mutu mo boye ba publier une fois ba publier deux fois publier trois fois o vandi pena nozo isima Benita yo ko vanda te na makolo nzambe
oluka nzambe atindela omuntu moko un homme mature. Benita pour ni bolika ba garçon fashion. Pour ni okoluka tonton mo boité à responsable à ça salivi, ana moi 5 bana na e, asa na peut-être divorcé to veuve moko boé. Bo vanda na calme. Okoluka mutu mo abongo te. Okoluka mutu mo abongo te. Luka tonton mo ya responsable, Luka tonton mo ya instruit, Luka tonton mo boé azam ta milieu te. Bino bolika ba jeune garçon ya ba branché ya ba nganda ya ba ceci ya ba cela. Pourquoi? Et pire encore, très chère Benita. Pire encore. Qu'on publiait, le timing n'était pas bon. Les lots ils sont comme il arrive. Et puis Benita aussi là, et puis na nyonso oyo faut muto za ta na soni. So muto sili soni au point où azo cœur ya scandale mazo hésiter te ko bimise longi. Ou atteindre un niveau mususu. Yo bino bosimi bakisi na bino ndezo ko exiger bino attitude wana tondeni. Et puis Benito yo ki sonité. Quand neba mike ba moni ba pli na mukongo wana obimi po epe ko loba pe. Mukongo na ngai enzoto na ngai Jean ozo assumer. Et na bato on ba encourager bino ya vanda na ba publier bato yo sa nini. Ah! Donc bino bozana ba projet d'avenir te. Bino borana lobby te borana futur te nyonso ya bino esuka na lelo. Comment est-ce que mutu rose a très à l'aise ya ke mutakala na oso bimi na miso batu ye shoka ko sute? Comment est-ce que rose a très à l'aise ke bolumbu no so bimi na miso batu ye sa ko se lote? Et lobela ko se lote logiquement faut a choquer. Oza la indigné. O kapé soni to mona ke ah maman, et loko ba noko ba vendre la kinzonzi na famille ba opese la montagne ya libala penza Benita ezo tambola na réseaux sociaux ba noko no ba silike liote. De yo comme na niveau membre ke na famille no ba kopia wato fele. Parce que nous ezala likambuso e comme na réseaux sociaux ba tindira ba parents na biso ba noko na biso ba tata mwasi na biso ba famille na biso. Siko yo to ba ndeko ba membre famille no ba zo ba vidéo ba nude no na réseaux sociaux mutu ba ba tiaka yo comme star. Et non seulement ça, ce que Zaka va publier Benita na ba nude na docteur ça c'est autre chose. Na mi bali ba bali ote ba filmer avec autant de légèreté. Mais ça ba envoûtement. Mutoko la ça ba lumu na facilement na batu boete. Et puis on est très à l'aise nango. Et Benita kotala lolenge ya liwa ya docteur ça et là na makamunenge le kaka c'est sûr que ba sokola yo te. Ba sokola yo te Benita ba sokola yo te. Donc il y a des réclamations qui se font sur ta gueule. Parce que yonde bokabone yonde to yebi na réseaux sociaux ba sokola yo te. Or bino yo no lo bana lobi e bandeli awa bozo respecter ba principe coutumière te. Basokoli ok. Tapotez, maximisez les likes s'il vous plaît. Tapotez, maximisez les likes s'il vous plaît. Tapotez. Donc basokola yote. Ba bongi sa yote oza bien te. Et puis là comment le système ya ke ata ba sokoli te ba osala ka prière. Or ko sokola dont on fait allusion ezaka ko sokola ya maïté. Oyo ba mema mutu na douche ba sopele maït non. Non. Ezaka maloba oyo ba famille faut loba. Pour être détaché, on a mémoire, na molimo ya mwana na bango. C'est ça au fait. Le kosokola dont on fait allusion. Si ko yo sali daba dégâts et belé na famille wana, na bana wana, na leki ya mobali ya Benita, soki ya docteur ça, avec tout ça, ba sokoli yote, ba bongisi yote Benita, même mibali yango oyo ozozwa ba s'afficher na yo ba continuer bimano. Même Ramsès ba yo ko somo te ke wana na mokuwa na nzoto, wana na kilo wana na nzoto,
ozana na makambo wana nyonso o famille wana elongoli yo te na nzoto kilo wana oza nango siko bango bato baobima no baobanga ta de transfert yelo mo ya mabe Benita yo ozomona te ke banda makambo ya docteur ntisa makambo nyonso ebebi eloko eza bien mpona yo ezaka le fait ke na nsima liwa docteur ntisa obénéficie na mbongo osama kelele Benita eza na basi oyo bakufa mibali bazwa ba 1 million yoka mwa mbongo mokie yo ozwi wana nouveau riche okomi kotambola nango na réseau sociaux kotuta tolo kobwaka babijou minene na kingo kosala babiloko boye koswana na gauche koswana na droite barando de gauche à droite Benita soko otambola na malédiction na nzoto mbongo wana esili osala nango elo te et puis Benita même si ozwi mayele otongi otemisi immeuble eloko eza ya mabe na kati no ozalaka victime ba humiliation nyonso ebandolandana ozalaka victime ya ba humiliation nyonso ebandolandana parce que na minute oyo docteur nsaza asa mabele bana ne baovanda baoseka baotala penza oyo babengi les conséquences corrigent mieux que les conseils on vivre pendant on va bengi les conséquences corrigent mieux que les conseils. On va vivre, on va subir au fait les conséquences de tes choix et de tes actes. Le malheur va s'abattre sur toi. Yo kanisa koza heureuse, koza épanouie parce koza mbongo. Or en réalité c'est un semblant. Et puis la réalité c'est que c'est un semblant Benita. Parce que tu viens sur les réseaux sociaux te jouer les durs. Toi la rana on a chambre t'es. Tozarana on a chambre ta eloko wane ko kwa tielo ba mabebele neti boy okufeli mwana neti boy tala ndenge operdre mbongo na Ramsès alieleli yo ba mbongo docteur Nsango otune ba $10,000 ba explication zo yebana te etc ben tozu su mobali mususu lisusu yo moko mona te que yo moko mona te que makamno eza clarté Benita yo moko mona te que makamno eza flou yo moko mona te que makambo na o eza un peu mbilinga o mona te que makamno ezo tambola bien te famille à Benita bozala ba famille moko très responsable bokende ko luka famille à docteur Ntsa bo vanda na bango bo solola bokende ko luka famille à docteur Ntsa bo réparer parce que la personne qui souffre, la personne qui subit, la personne qui aura des problèmes à la longue, c'est votre fille. La personne sur qui les conséquences vont peser, c'est votre enfant. Et ce qui malédiction est pesé parce que Benita Lobaba kenda na corps ya docteur Ntsa, Benita kenda na cimetière ya docteur Ntsa te. Famille wana to babanda ko sa matanga na coin na bango malobo babanda ko loba Benita yo kango. Pour ba famille musu ba sakaka. Eza ba famille musu ba telemaka ba loba sur liwa ya mwana na bango. Ba kosa lango peut-être na cimetière te. Ba kosa lango peut-être esika veille mortuaire te. Les musu ba côté na kata chambre ya noko moko boy. Les musu ba tinda ki mbongo na Afrique. Et pas ba chef coutumier. Balobi moi si oyo apesi pasi na mwana biso mobali. OK? Moi si oyo apesi pasi na mwana biso mobali. Azanga kimia balanda. Quand on dit balobo na mabeba kuto na ngote là, ça veut dire que makamo balobi boza ata na mukie na kati te. Siko oneti na kati ya makamo Benita. Mwandambo na kati. Dans maloba na bango ozana ba conséquences. Maloba na bango opesé. Tangu ba okelela na kombo ya Benita. Tangu ba oyima na kombo ya Benita. Tangu ba okeko saka na kombo ya Benita.
Benita na se la Kelimabe, elle est sous une réclamation. On a assez à réclamation, on a assez à malédiction, on a assez à conséquences. Benita wana. Donc famille à Benita, bon sa famille mon responsable. Parce que biloko bino bon mon ba blague, bon mon on a réseaux sociaux bon mon aka bat bo loba, bon mon kaka, bon mon. Certains sont en train de penser que votre s'acharner sur Benita gratuitement. À Saline et Logoté, dans Tansa Koufa, il n'y a plus les relations entre les morts et les vivants. Il y a le lien du mariage. Oh, que ce mobile a Koufi Bakenda Kabola, moi sina mobile. Il y a ça qui n'a pas été brisé parce que famille a béa docteur Nsaba vandi sa Benita te pour nos catalien wana. Pasteur a ko Sambila. Mais vous avez tant que pasteur a Sambila ka. Bon, on dit on te vend à pembe na cercueil. Pembe na cercueil wana bon mon cœur. Ba yo sokolo ngona moi si bag ba saleli moi si prière. On les a pasteur a sali. Tango bazonga ka. Nandaku, ba sala ka réunion familiale. Famille mobile était les misa à moi si. Bavandara pendant une semaine basali matanga jour à souka batelemisa à mwasi balongole kilo na nzoto balobi na ozaki mwasa ndeko na biso akufi akei en tout cas otika libre continue ta vie à part cérémonie moment na ba pasteur basala pembe na cercueil c'est ce qui se passe à domicile. OK yo ke tout na so na kufa de mobile. Donc yo ne ozabo yo oyebi conséquence à malaria ka pobela malaria. Donc yo oyebi conséquence à sida ka pobela sida. Yo oyebi conséquence à cancer ka pobela cancer. Donc ndenge bino bo vandi wana boyeba kelo te bo ba ignora ya nyonso. Donc bo vana mokili o makambo ezole quand même na ba internet, même na ba documentaire, même na ba film, même na ba voisin na biso ya pembeni bino boyebi loko te bo tellement ba zoba que bino bo boyebe loko faut ka bo vivre ango. Libinot Bon tete Benita akufa botala na internet akokufa bozotala na internet bon tete barafine tumba bosa n'importe quoi na internet ana sama belé atika bana ne bo bokenda otala te bon tete ba Angelica Madeleine que son âme repose en paix akenda obota tiki mwana bokenda otala bébé Angelica Madeleine te mwana na minute asa kolia bimi mini. OK et talibino réseaux sociaux ont induire bato ebele l'erreur bato bazo kosana ke balingi biso po ben si ba incita biso na buzoba o ba permettre te sur bana na bango. Dans les réseaux sociaux comment normaliser ne loko ba normaliser ate ozomona ke bato ba kotize mbongo ya libala ba kotize mbongo ya libala ya mutu ake kopesa mobali ake ebala e bato ba trouver ngo normal depuis quand mbongo d'autres ba pesa ngo mobali po ake ebala mwasi lelo to comme mona na ba mariage ezo salama bato ba me makado ya mbetu bato ba me makado ya mbetu depuis quand lit conjugal est cause à cadeau ya mariage depuis quand lit conjugal il faut un cadeau à mariage. Et là, on aura mbetu ba pesa ngo cadeau libala te. OK? Badra ya mbetu ba pesa ngo cadeau ya libala te. Basa akanyot na mbonga dot te. Même faire part na mbonga dot basa raté. Garantie locative ya ndako liboso oyo marié na mwasi na faut ba ke kovanda. Ba pesa la ngo e utaka na maboko mutu te za cadeau te. Parce que l'homme doit prendre possession de sa responsabilité. Aussi longtemps que mobali te na mwasi nde basombili conjugal na bango, li na bango, na nidra na bango. Bango te mobali te mtapesi mbongo garantie ana autorité te. Lelo comme ba jeune fille OK bala sugar daddy abaki c'est les contributions na kata mbongo libala.
Et puis c'est bon, comme tu te maries, bon c'est vrai, tu sais, moi et toi c'était juste de l'amusement, prends, je te soutiens dans ton mariage. Yé pas vu pas que bakisa mbongo wana ya sugar daddy, na kata ba préparatif ya libala na ye. Allez tozo ça la choqué, ya omona ke mabale ezo umelate. Ezaka mobali ya mabe, moi c'est aza mabe, nzoka ba conséquence mobali mususu, azo bimana maman moko boye adepana ga ba mbongo, azana chez koko na yemo apesa ke ma oke bala moi si mususu azu mbongo wana akoti na kata mambo ya libala. Mobile ozobi mana 3 basi opesi ba promesse oponi moko ke bala ozo rassurer na mususu akoya mais libalo eza na ndako wana evanda te parce que ba oh nyos mobile mususu ozo mona akotiza ki mbongo na mwasi ba osomba na biloko makomi na dernière minute apaiser kota ba intérêt azwe aboyi mwasi obande osane ba démarche libala ake bala mwasi mususu mais mwasi wana tango bandolela yo ozala mpete yo mabale ezo vanda te. Bako na biso bazaka ko ponela biso mibali mabale ça ba 30 ans d'expérience ba 50 ans d'expérience banda batika la biso liberté oh mariage forcé on veut pas moi je vais me marier l'homme selon mon cœur je veux faire mon propre choix banda to comment ça ba chona biso mabale evande insulter et puis banda to comment ça ba propre choix na biso to comment bana na ba plus de 30 ans to bana na ba 30 ans. Mais biso bakoko na biso ya ba expérience ba 50 ans de mariage ba tanga ki ku mingi te wana parce que biso to koma na nini otenga fona tanga na ba classe moulai tozo tanga ba classe moulai tozo koma très intelligent tozo koma même ba savant si on veut to ba la peine en retard tozo porte à peine en retard mais mabale evanda te malgré toute l'intelligence qu'on a toute la connaissance mais bakoko na biso ba bana na ba 13 ans na ba 14 ans ba vandi na mabala ba 50 ans. Bayebaki nde babatela mobali bayebaki discrétion bayebaki respect bayebaki nyonso wana bayebaki même soumission bakoko na biso ngana zo ebeza na bandako oyo papa kufi bazomona bana musu bazobenga mama ya ndako mama kulutu bana na banobenge mama bazo prendre banke bana banobenge tata bino papa mama na mama lekiwa baza bana tata no bato ndima te. Et ana bana oyo batika la oyo ka papa na bona mama bon ba suana te mwana na bekoka bakoko na biso mais papa na zaki na bambanda libanda azaki na basi musu libanda biso awa banda riva réseaux sociaux et comment moi si abalani na mobali a pesela ki mbongo akomisi mobali matière akomatela mobali live parce que bakabwani azoko exposer nyo son internet. Secret zate, discrétion zate. Les gens sont pas dans son effort mon kilier yeba. So bozu pour effort mon kilier ba ma be mobile il faut nion soit aller exposer. To vanda poani. To vanda ndeni. Na kalezaka mutu soka za personnalité publique boy. O leka na internet, o leka na TV. O na tala ba sollicitation. Aux autres chamois parce que ba boss bazomona yo bato mbongo bazomona yo bato malonga ba otala yo ba finio sur internet ah bimise no ministre nani botala ba yana biso teva kala ezaka bimana ministre tel azakana mutu tel bato influence bato mbongo ba diamantaire nde bazako linga ba yana biso teva kala botala lelo tozana ba visibilité tozola ta makasi biso wana ba influenceuse perruque ti ezipina ba fesse biso wana maquillage à longueur de journée on dit ba masque mata kita biso wana talon biso wana jeep biso wana carrosse muto abali libala sangonani muto abimisi mobali ya malonga nani même visibilité ngozo servir biso te parce que na ba succès ba benita baloba ba na ngona ba nombre ba abonnés ba na ndeni boye soka ba gigolo ndeni boye soka ba tuma bwe mibali mo bweka o ba zo ko entretenir mais succès fou na réseaux sociaux parce que mibali ya malonga ba obanga ba yokabiso somo aotala ka ndenge nini soki muninga na bino akabwana mobali ba live matie kiti aotala ka okabwana mobali ko sambwisa mibali lokwa ba chaussette yo moko ozwi mobali oboko ta bokabwana o rabeseye azobanga ke lobby abimana yo pour rien du tout oya ko créer ba histoire et pas seulement ça azota la paix famille nae
lelo komi ozena mutu na relation obimisi belle famille ofingi mabo kilo ofingi yaya mobile ofingi baleka mobile ofingi na batata mwasi ya mboka baokota ba miniature mutu aza éduqué mutu aza instruit mutu ana ba valeur mutu azo sala peut-être entreprise mo ya sango ya kombo famille na pe batanga ba lettré baza n'importe qui te ba to milieu te andimi aya ko bimana mutu mo réseaux sociaux ata oza excitant oza ba gens abasi alingaka tango yo zoyo tango yo bimanao tango yo fanda nao lobiso likamboye maman na ina miniature bande koni na miniature bandeko c'est-à-dire ça sera ko sambwa sur ko sambwa ko fingama sur ko fingama yango to ozo ya malonga te. Quand je dis to j'emballe tout le monde à l'intérieur au fait. Quand je dis to j'emballe tout le monde. J'emballe tout le monde. On a peut-être un problème en particulier, mais nous sommes tous regardés de la même manière. Tant que nous avons Benita influente, nous avons TikTok à Sala Combo. Tant que nous avons une vie ya Benita, il y a Babolumbu partout, ba film, etc. On a bamibali en opé. On a le lendo batu balarana on a réseaux sociaux. So kanisi mobile obimi selo lem so mona kam so mwana soki ya nani oyo. Lem so ata abed achour. L'air moussousou ata abed achour. Donc ils ont le lendo ya munoko. Et l'autre on a kati zati. Na posé nous la question mon kona si abimi si mobile mo ya canon ya sango. Nani? Na si abimi si mobile ya canon ya sango nani? Na sali libala ya kafu na famille ya kafu nani? Et puis bato yango oyo bayaka ko soutenir biso tango tozo démarrer mibali yango. Nazo tena kati même si moi j'en fais pas partie. Naomi tia kaka eza biso eza parce que tant bakenda koloba na biso ba social biso nyonso. O mona ozo dénigrer papa banana, ozo dénigrer mobali no, ozo dénigrer boy. Bato na ba commentaire bazo ko ainsi. Matière, c'est que ça nga comme pe challenge. Siko bato ngo bazo inciter on sala loko osala wana. Bana ya mibali. Bana ba petit frère. Bana ba membre famille. Bana ba noko bana ba cousin ope ba sala pe bisika bien ba pe na poto bisika mona yo misu pe bana ba kin ba pe ba placer pe ba cadre pe. OK? Ba za pe placer pe ba cadre. Mais jamais ba recommander bino bande ko na bango. Pour nini bazela ka bino bo bolo ta mibali obokwa ko humilier lobi. Pour nini malamu baloba ke boza bana bande ko ba célibataire ba ata na basité ba pesa binoté. Logiquement bosala ba 100K bosala ba nombre ba vue ba abonné belé bo akuna ba groupe et tout ça logiquement il faut ki ba soane la rabino ba wele la ko kabila no o ayina nde otenga nde nakina nde ko nga liboso ngadi nakina nde poni ba kabila no bande ko na bango te poni ba kana bande ya na TV bazwa lisute na TV bazwa lisute ba ya TV musuta ba français belé so nesino mibali na ba bimana ba bondima te. Nga jour na yoka le besoin mobile mabete na ndenga mabete mais na ndenga ba ya miso a TV nde bando chake poa pena boyeke rigueur pena ya lokumu ya ponde to ça va respect toujours nga na yoka musu ya mo ko mana lo beso na kamwa na bi ya oyo na français no sona monoko na ba mo sondo ça no mana lo beso misu so bimana ba roi David même ata ya TV ngo babimisa ya malonga te. C'est la malonga te. Misusu kutu ba relation na bango sama ya obombama. Misusu kutu ba relation na bango sama ya obombama. No ela madinga lobaka awat. Misusu ba linga mi mobile ne ba olanda ba ona sima. Ba olanda na sima. Misusu ba bimana ba. Misusu mon état mon ko belé a ex a déplique. Ex, il y a des pliques, on a des pliques. Oh, des pliques où tu as bêta qui a vimé longi, tout ça. Des pliques. Oh, eh. Oh.
mosusu oyoka kaka o aleki ya mukalamo ya musicien adima na mukalamo ya musicien o adima na porte parole ya musicien puis Jean moto ayamba na porte parole ya Petit Fally par exemple o mona petit na porte parole ya Petit Fally ndeni nde réalité donc succès ngo tosalaka kombo sango tokendaka mibali yango bangwanaka na mote oh amana musicien mo bweso ya nani amaso ya musicien mo ya nani na munoko to tiaka na internet awa tokokoza bato tokoyeba na mibali ya bongo te même bato basara théâtre oh kaka mama moi mukolo ya théâtre abimana moi jeune garçon moi ya théâtre ya soin te fille moi théâtre ya mbinga ya babassin boye garçon moi akufaka na concert na période ya concert à stade ya Wata azaka na moto akende so pe kozwa Wata soki pe na aéroport na ozonga na saka accident babi fille ana ya bassin azaka ko mana garçon ana bando vane kunda kumoko nacha garçon moteka azali na biso na dab azali mobali ya fille mo boye agangaka makasi niveau afinga bato ya théâtre aloba mambo asila garçon nani fille yango niveau afinga bato ya théâtre azali ex ateka ta fille anaza mbinga amulai amunene apembe teka na biso aza mokuse mwa nzoto kwitri me bavanda ndako mona teka yo bato bafingaka l'Éternel to na tala bao nasekaka fo nasekaka mpenza te eza mabe te barelation ndeko na ngai esali nini eza mabe te je ne dénigre pas ces hommes là omoni mibali wana baza ta na problème te problème eza basi wana lolenge bamipeselaka poids na notoriété na succès na makambo e correspondre na mibali oyo bazalaka na bango te logiquement soki toana ba succès toana ba kombo toana ba sango biso photo bimisa mibali ya bien na kala ezaka so moto aza public otama na TV eza ba ministre ba owelela ye Fifi ebongo nga Fifi yo se mona ngai na se plaindre na likama mbali Fifi dekolaka dakatsa bakabona ka zalate Fifi ngana se plaignaka na makaba mbali te côté wana nga zaka tana problème te nazana rote souci wana nga era préoccupation na te ngai pena nazana ngana ma guerre tobi bwake pa Yesu ngana ma guerre tobi bwake pa Yesu biso to abasi a Jésus ngana ma guerre to abambata ngana eza problème te Olga biso so to abasi a Yesu eza problème ngana mi bwaka na ma guerre obi ende kokomi awa nepselo moko Patricia fallait asa loba est-ce loko bakisa ndeko lobi ni de mara on marié ma chérie likamongo zate on marié ya bango te ba on marié malonga ba obimisa te bango te ya on marié malonga ba obimisa te le problème c'est aussi ça parce que ata ya kimoko moko ya célibataire ya malonga ebimate ya on marié pe malonga ebimate ndeko la ngai problème ça kozaka pe ka marié ata za marié pe azata mutu mo apata malonga. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Osomona. Donc, pour les gens qui ont atteint à marier, pas me passer belé ba mana ba marier. Ba marier on va l'accepter no déjà. Donc ngande na zaboye. Oh. Tapoter.
Yo bakanga yo na hotel Chikanga mbangu yo na yo kizen. Ya nga bakokanga na hotel te. C'est impossible de ngai. Botika maswa lokuta. Obodinga penza botika no maswa lokuta. Nga pe abotika no maswa lokuta. Et puis ngane nazabwe papa zala azala te. Nga nazala na problème ana te au fait. Ngai na problème ana te. Azala to za te nga na ma guerre to boka nzoto pa Yesu. Vous comprendre hein? Donc ils ont problème ata za te za problème te. Mieux beaucoup to zala te que na zala na bâtiment boy o bazo mettre en valeur te. Mieux beaucoup bongo. Ils ont problème te. Mais tous ont la réalité. C'est-à-dire, tous ont bimisa nazo tia na kati ya biso nyonso na généraliser na englober. To bimisa ya malonga te. To bimisa ya malonga te. Batu ba finga Saratola a. Saratola. Diego Milito a mobile bimine po tambo no présenter pe na bato. OK? Diego Milito a zappé mobile oko bimine po présenter pe pa bato. Aza responsable, aza présentable, les Français pezali tout ça. Mais mobile mususu bazawa, ata mobile le roi Diego Milito ba na été. Mais l'internet ba na succès fou. On peut tout dire. Mais banda Sarah va na Diego Milito to ki scandale te. Ba publier Bolumbo Sarate, ba publier elo roboete, ba sala elo roboete etc. Banda azana Diego. Au moins que muto bima, problème est raté. Moi, quand je vous dis que sortir avec un homme bien, quand je parle d'un homme bien, je ne parle pas forcément il y a mouton azad bien en termes d'argent. Parce que ça, mon bal, je suis son bon, mon senzi, mon ya ba senzi, bazo exister. Mais maintenant, mon bal, il sentir que côté éducation, attend na ba valeur, a n'importe quoi te. Ba tu batambola na nzelat. Non, toyoka te makambo bakangi Diego na mwasi, basali Diego boye, ba publier ba bombanda et que oswana a filmer Saratola abimise na réseaux sociaux. Et banda Sarazo avant na Diego mo appelle que moi évolution eza. Oso comprendre. Moi évolution eza. À chaque fois, toi tu na compte ya babiloko wana. Quand tu veux te mettre en relation, nous tous on va dans une relation, on a la mobile, on a la moi. Parce que on a besoin de mobile internet. Bon, on a quand même assez sélectif en ce qui concerne la relation, pas sur Bali Bazana Bang. C'est quand même assez sélectif en ce qui concerne la relation à base sur Bazana Bango. Non, Bev va présenter bino moi cité. Mais je vais voir mon copine à Bev pour comprendre. Thierry Mombaya, Ndenga Zawana. Je vais représenter biso moi signé officiellement, de pour comprendre. Parce que bébé qui choqué au monde que Aido azende na moi si boy, azende responsable boy, azaki ne stable boy. Mais biso bana basi to ko canaliser te. To ko se mettre en ordre tes côtés wana. To ko canaliser te, to ko se mettre en ordre tes côtés wana. To meka obongisa. To yeba pe que biso ne tozara ba personnalité publique boy to na problème moko. Problème la biso ezara que to na problème moko. Problème la biso ezara que oyebite muntu azoya vers yo oya un objectif ni. Azoya Pascal Lingio. Azoya parce qu'on a intérêt, oya parce qu'on a besoin de visibilité. Toi, on a fait mon internet succès combo fou. Abanda kozo ba UPA. Au moins ni ba jeune auto bando bien ba UPA to engager to zo na ba journée culturelle à l'école. Ba yo c'est la so ba vide, ba yo yembe la so ba journée culturelle à l'école. Ya bando zo ba UPA. Nzoka ba UPA na nyoso bazako yo bimana ye. Bazako yo bané parce que bazana besoin de visibilité. Yé pas koya azuma mwana wesh ayekoli 2 mois français sikana poto UPA mwana muki aye basali ba visibilité basali ba matalana a présenter pe mobile lobi UPA siminzela ke aye osala sélection ya ba UPA sélection ba revers parce que tant ba okabona carrière ngozo doser tout soutien ka yenda pesi ba visibilité asali ba promotion ba nzemba ofele ba bimina pe ofele ba ela ke pe lo côté ya asali ka ke ya sana succès ana ndako ana nyonso donc azu bango tie bango très confortable. À l'état on va au Kende si la raté
et sili nzoka bayaki par intérêt à visibilité mibale ebele boya na ba vie basi na intérêt à visibilité donc moi ra que soit bimina na Benita ayebani soit bimina Bams ayebani ba oya kapo na bongo alors mieux vaut tout on a ba relation na yo au bon bien discrètement ou affiché dans les réseaux sociaux jour relation est comme stable jour relation au monde en haut qui a sens jour est comme relation relax na ba parents nos yeux en haut oye na on internet ba tout ba moni et puis tant voir na on internet ça pour vous présenter ni internet c'est la troisième belle famille non tant moyen on peut internet et ça vite fait Nanyango a obligé à bino bossa ba vlog en amoureux ernion so bola ça va tout bino bolingani makasi. Webi ke ba bino kwani ba devoir e obomi kotsa nango. Ya oya ka kosa ba vidéo ba vlog tous les jours bozo lamba bozo tambola bozo bima bozo filmani. Bino bwana ba famille bien bo pesa na ba bisou anytime na mibali ba bala binote. Bozo pesa na ba bisou na munoko. Bosa na ba embrassade. Bona ba famille bien ngai kutunde na zabo juna komeka ba compte ngo ya ngade ba oya okangango bino ba uta ba famille ndeni moi j'en vis vos familles ne ba to ba ke famille ya Benita ba ko lo bate parce que aboko la ba on a famille même ça le plus riche so za ka moi on a droit ça mambo lingite nga ba ko gangi na ndaku na nga ngai ba ko gangi na ndaku na ngai na ndaku na nga ba yo gangi na kuna Bagoti na ngata par correspondance, il y a voice. Oncle mon ba ya grande ya cadette ba maman absence en États-Unis. Ba benga ba ke funda nga na nani ba benga ba ke funda nge pa na na bato sila. O na sala so pe émission so mama ta ayebi kuté na sala ni na mon téléphone na benga mais toi on veut me pas un pasteur. Toi on veut me raconter que c'est-à-dire na opé ça on demande ayebi kuté na sala ni de faire qui expliquer nanu. Et puis na bandozo yanga Pamela na téléphone bino bosala ndeni ti bokom na mitakala misatu mine na kata réseaux sociaux. Benita pesa famille na yo kilo. Oui, bien bosala expose mais elle kokate tala oyazo RMK zo tourner. Comment tu as fait pour avoir ta fille sans le mariage? Tu n'as pas fait des bisous. Mais question oyo posée. Et ça rapport ni na mamna loba. Ba bisou na obete ya lisolo na obete on lisolo na réseaux sociaux. Songa na sala ba bisou na sala ki on yo bata ma ba parents na ba surtout ki ba monizemi. Ba s'imaginer qu'il na pesa bisou. Maintenant c'est pas vana na internet c'est na yo pesa na ba bisou na mibali. C'est différent, c'est de ça qu'on parle. OK? Il y a déjà beaucoup de choses que l'on fait. N'a posé nous la question mon con. N'a posé nous une question mon con. OK? Ebele baba na mo ba sambelaka. Ebele baba na mo ba sambelaka. Au moins elle me so ko na famille mo chrétienne. Akende église banda tongo tipo quoi. Tozui ka bana l'église nyoso ba français. Ba la borne. Bana ba église ba huti. Ba église ba Branham bana na nyoso. Tokeka ata église ba Branham ba ta jipa mulaiti na chevi. Botu na ba église ba Branham. Bana nyonso ba mona bana malamu na église na ba on a combien de mabala ba kenda ba kuta bantaba. Au moins 100 filles na Branham babali na ane moko. Mais là musuka 3 mabala ne ba kuta ntaba. Na 70 soki na 97 mabala ntaba ezate. Na reposer question to ke l'église abato Branham. Bala taji pa mulaiti na chevi mon ami nga na mela vitamine T na famille so to abato bassin to abato mineni. Bato église Branham. Bala taji pti na makolo. Sans mariage ko sama na Branham na ani. Ba ke kana 3 mariage ba okuta ntaba. Lem suku 3 na abusé. Na 97 bana malamu ba na Branham tabi ala rate. Ba tu na banana. Ba na ntaba te poani.
Vous voyez? Donc, pour vous dire que Mokili a mambo belé. Mokili yana mambo belé. Mokili penza yana mambo belé. Alors Benita pesa famille na au kilo. Toza ba reflet ya ba famille na biso. Omoni ngane na boy. Batu bako finga ngani yonso. Mais ana ba ko ebele, c'est-à-dire so ba finga batu na 100 mabe ba osuka na 4. Ba koma na 5T. Sur 100 mabe. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Toko koma o tokomi na réseaux sociaux. Mais nga na maintenir valeur à famille nanga. To garder ta ba respect ba image ba famille na biso. Pourquoi ntaba? Parce que on donne une chèvre na famille oyo mwana bangaza mobimba. Vous allez comprendre? Ba pesa ntaba na famille o mwana na bangaza mobimba. So mwana na mobimba te bon pesa ntaba te. Donc pour reconnaître que cette fille est mariée vierge, bah on pesa ntaba. Bon, on peut s'en tabac, c'est ça. Ma balle est belle à bas malamu et ça m'a bantabé aux athées. Bantabé aux alatés. Donc, Benita, s'il y a des gens qui veulent monter, envoyez les demandes. S'il y a des gens qui veulent monter, les autres, on attend ça live. S'il y a des gens qui veulent monter, envoyez les demandes. Ok? Allô? Oui, oui. Bonne. Bien, mais ça volume mais pas notre qu'on a fait. Ok, c'est bon. Vraiment, mon bon, le bas, on a raison à ça. Béni, t'en as écouté tous les gens qui m'ont connu. Oh, puis, ça dit que bas, c'est ma fête. N'est bien débattu à modérateur, le pas moi, ma casse, maman, toi, qu'on a fait. Non, non, bien, Béni, t'as vu, fini, ça dit que bas, chaque année, nous ça les anime. Il y a beaucoup de temps à me coloquer. Il y a beaucoup de ces paysans. Mais pas le coup dans la difficulté à faire par rapport à Bali. Moi, je pense que les petits sont ça les locaux. Par rapport à mes balles, maman. Bénita, on doit se dire que Bali, c'est Bénita. Respecter ta famille, ok. Na basi na famille. Oui, dans tout le fait que les gens famille la vie sont Bénita, tout sa famille. On peut se comporter pour être. Je trouve que vous une belle pour faire une belle sous. Les balles à la comme quand on a besoin de et ça toujours intérêt. Il faut que nous la réputation c'est débat. En plus, nous autres, on va faire une délange, ok? Bénita, ça nous délange, tout demain à l'étude. Donc, le bébé, ça va y aller demain. Ça y est, on a. C'est uniforme. Non, nous combattons, nous faisons juste téléphone, juste policier. Ils ont vraiment béni de cette combattion, maman. On va nous coller. Vraiment, il faut que nous fassions un je conseille comme il faut protéger. Béni, tu as vu un peu de docteur, ça. Trop bien, on va faire des mains à commenter. L'homme, il y a ma base au on va finir bana ba on eloko loba te lelo bazange eloko loba lelo bo comprendre que communauté oyo ya ka monter mama be au fait ne comment commis ba Congo bazwa kanta ba malgré virginité au fait chaque coutume chaque famille est dans la réalité nango maintenant na ba Congo soki mwana na bango aza vierge à part ntaba ba pesa ka ba certainement eloko ba senga ka pe pona ko symboliser que mwana auto pesa za mobimba donc chaque famille est dans eloko au moins senga à chaque moment, comme on le dit, papa, c'est moi, appelle ma nakini exacté. Papa, tout ça, ma vie, mais ma qu'on a photo. Dans ma vie, mais ma qu'on a photo. Hey, yeah! Depuis année, bandé, on n'y est pas toté.
tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genès boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genès boutique. Oh mon Dieu, si vous belle. La robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Na ebite vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo.
produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo, santé ezana prité, santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine, la plus c'est 44 79 853 90 849. Na bangeli susu plus c'est 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la. Kina sala mignonne bongoli yango 0. Lobezala kina 10 52 yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.